Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et voilà, merci beaucoup. Vraiment, on a quartier 13, le la quartier 13 et quartier 6, des quartiers à la fois maintenant. Vraiment, besoin de quartier, vraiment, besoin se passer dans la quartier commune Anjili. Vraiment, tu habité. Son excellence Ningo Bila continent vraiment pour aller monter na yo vraiment yo mozo mona lolenge oyo Njili ezo koma vraiment to éviter ba kondanjili bugumestre na biso Njili yo mo botala ka vraiment lolenge ba chef ya quartier lolenge ba makamu nyonso ma kotambola na Njili soki malamu bino mo botala soki mabe bino mo bomona vraiment ngaite vraiment botana sima na ngai vraiment to éviter soki auparavant na extra coutumier ezalaka bongo et le to kende wapi to éviter awa eza émission na bino oyo lobelaka bo solo si transparence émission na bino quoi oublier o bobo sana vraiment et pas na biso transparence toujours rester toujours branché na chaîne Kitoko Espace Congo Télévision maintenant à suivre sur cet élément. Okoki kozala moto olekisaka ngoma mingi na mabondeli mpe otonda onction okweyisaka bato kasi soki ozangi bolingo ozali se ngongolo ya pamba. Papa yoka losambo ya ngai mwana ye nga oyo nakolela mpinzoli na miso yokamela kolela na ngai mwana naleli ye ngai naleli ye anzolele o Talina mokili masumu eleki ye mabe ekomi malamu nde mabe moto nyonso na mokili aluka se intere na ye ata moni moninga na mpasi ya kipa te ponini mawesi. Bonjour papa. Comment on a marché? Toza na quartier 13 avenue Ebonda. Papa, vous avez salité pour salité. Et ça dit combien d'années? Place où Oumeli Makas, vous savez, 10 ans, et bon raté. Barosala Nengeni, et bon raté. Tu vas péter sur la condition, on va zalarato, on va zarapéter. C'est non, on sait dans la Mokonamborani. Mokonamboratala, atala, salité, on a vu Toko Kate, Tola, la Tebangongi, Tobela Batifoi, la Toko Kate. La face d'Aka. Toko Kelo. Mais awa, on a un chef à quartier là. Bah chef à quartier là, Zali. Le chef à quartier Zali, à Salani. À Salani, et l'oroté. Tout le monde a fait à terre et l'or monté. À Osala, et l'or bouté. Je veux vous lancer un message dans mon cause. Dans mon compte, Zamorata, la raka, à bon, c'est la biso. Biso Toko Kate. Tout le monde n'a pas si fort. Bah, malaria, zo biso. Tant de Toko, santé ou yamalongé, zate. Merci, à la prochaine. Ouais, merci. Bonjour papa. Bonjour messieurs les journalistes. Bon, tout ça précisément dans Njili, quartier 13. Sur la direction aussi s'intéresse, donc pour Baba Kouangawani. Comment vous dites? Comprenez en côté, donc il y a une place sur le camp Sangani et Komaboué. Donc on dirait que le cateau habité, donc il m'a la kaka et Komaboué. Mais tu habites les Sengasco, tu sais, papa n'a pas bougumestre, et Njili. Le chef à quartier 13, tu as la mambo, mais il m'a dit que tu vas perdre coma. Donc il m'a amené ce coma kilomètre. Tu évites nana la biso bafoulou. Tu évites ce nani, donc tu évites ce les années. Message ni oyo ko lancer na autorité de la ville, message Jantiningo Bila. Bon, on a un message na papa la biso Jantiningo Bila qui papa tala mboka na nini ville na biso ndeso beba Kinshasa tala quartier 13 de konezaki boyete wana posa ba bomisa biso nzela ba kamio zongela koleka yango papa talela biso na Njili quartier 13 toyebi ke kini bopeto ezali osimbi bazandu ba wapi partout mais to abe na posa quartier 13 eza bien na plein ko talaka Njili kenda sango donc à la prochaine occasion. Et voilà, merci beaucoup. Nous avons une émission na bino comblé ou peut ça va Serge Bolo vraiment et na passé vraiment bon ninga peut ça botter na
dans mon partenaire Bébé Tazi, je te prends Tamu Samba, sans oublier mais tout ça la Kataman pas à l'imote dans la musique et bah pense au naka émission na vino pour oublier Dil na biso Audrey Mboma vraiment vino pense au yo bozandaka émission na vino et pas bozali mote na vino à la prochaine occasion je suis toujours branché à cette Espace Congo Télévision à suivre.